master osala epesa nzambe lokumu pour lokumu ekomi na yo totoki obiliko biso seko. Amen. Solo malobana nzambe ma
Atunga tuku cha Nzambe wana. Tubeta Nzambe makofi kwa Nzambe wana. Bana Nzambe moto. La personne merci. La présidente générale vient pour accompagner la mise à l'heure. La personne merci nini. Nous sommes accompagnés là. Faites la bataille de la vie sur nous. La tête de la vie. Faites la merci. Merci nini. Nzambe abate la biso to ko ko sa ka ba la mo ko ta mo so ko ka ka ko ba ma Nzambe Nzambe na su ka ngai asu la pe bino ko to la bonya ko ta la sagesse Nzambe ke so ki Nzambe te ko te ba awa te ba ba ni na ngai biso e pa na biso ka ko e be ko pesa merci ko pe e ko sala ya merci wana ko ba pa na se fila. Pour la prière au salut, les amis facilités, les amis difficiles, les amis opposés, et vous allez la passer, vous savez que nous allons avoir été. Ma maman fait que nous y éviter. Na juillet 2022, on a fait une grâce à la paix. C'est ça qu'on dit. Alors oui, il va y avoir. Na zaki à poison, on dit d'abord, ok, pour que nous voyons ça, on a savoir que témoignage, et pas ma maman veuve. Si on a dit la pause, moi, il y a des amis, ma maman veuve. Bateka poison. L'accueil na zo sukola. La kangama ki. Avec dikabla ya yembangu. La tini chango sedi somela bazofuna tout le monde ngo ngete ngama. La sisi wana na bilo ko na iparo mesirabe bino. Na kepa mesirabe bino ko zimu na 16 mois. Pour l'église, il y avait bino. La yolo. Mais ça a samé, la poêle qui n'a cessé. La monopolie, mais si la maman veuve, ma vie, moi, pour qu'elle ait un petit cabisso. Maman, ma vie, moi, pour petit cabisso. Alors, oui, moi, à ça, quand on a mis pour le maman. Si on a dit à toi, les gens de maman veuve, on va bien éviter. Pour qu'on ait ça, on va bien éviter. Pour la société qui nous a salvé, mais ça va ça pour la vie. Il y a un gens qui, l'Ivoire, la vie, n'est pas fait pour soi, il y a un autre qui s'appelle ça, merci. Donc, il s'appelle ça, il s'appelle ça, le coup. Donc nous avons poussé pour aider ici à Missa, les gouvernements de mobilité. Merci à la dimension pour être condiment, accompagner la Missa de l'or. Nous avons merci. On peut s'attendre au coup. Ce qu'on fait le pouvoir de ces arbres, il y a une personne à la mission. Il y a un mot bâti, la personne s'appelle Léo. Il y a pour ça la serment, pas le pas de mon langage. Merci aux familles, beaucoup ça et les mots de mon langage. Merci beaucoup. Ça va être la même malade.
la kisanga ni sala ni ayo akoye bisayo ko ya biwayo la sala ko ya biwayo abacha sala kwa bati ko ya mi bozangi ni sala ko langi non c'est un nom de foi je le dis et je l'affirme parce que personne l'a compris à travers toutes les prises de parole ici un homme de foi, toujours joyeux. Il trouve son bonheur et sa joie à donner. Il exprime sa foi en donnant, en partageant. Et cela est dit, il est mon ami. Mon dos, il connaît les mécanismes pour y parvenir. Mais à l'ennemi, pour maintenant,
bas combattants, intellectuels et politiciens. Moyaka tosangana libota moko, totombola ekolo na biso Congo. Un Congo nouveau, Congo unifié, Congo libéré. Notre choix c'est la liberté. MLC, mouvement de Yambongwama. MLC, pour la paix et la sécurité. MLC, la protection des minorités. MLC, avec Dieu nous vaincrons. MLC, réconciliation nationale. Bankumu ya mboka e, bankumu ya mboka e, batata na ba mama, bilenge pe ba combattant, intellectuel pe politicien. Boyaka tosangana libota moko, totombola ekolo na biso Congo. Nzamba kabola bikolo na bikolo ya biso ekolo Congo. Mabele tondi bomengo, mai etondi na mbisi, zamba etondi banyama. Plus de 400 tribus esingi moyokani bolingo lisanga, cohabitation interethnique. MLC, MLC, bankumu ya mboka e, bankumu ya mboka e. Merci beaucoup de vous passer sango. Naye kuzwa carte nanga comme devoir nanga baki na seniki tuzo ba carte pour kamite toki na maponami. Tiba kopona batu ya malamu pino isa population nyonso ya Kinshasa mobimba batu nyonso basa role bazo ba carte pour ba pona batu ya malamu ou ba okamba ville ya Kinshasa ou ba okamba na niveau ya national. Ezalaki te apostel national mais batata milimo na ye ba oyo bazibo konzi ya milimo na biso oyo pesa mela bango pouvoir ute pa na Nzambe batali motema malamu na ye batali boni azali nangana tozalaki na ndako na Nzambe pasteur alobi leadership na yo ezotalisa solo eza leadership ya ba Kristo oyo Congo ezalango posa alo tokolinga soki mukete kosala biso mabe soki yo bondimo suka kala niveau provincial souci na biso batata na yo tokambaka yo tozala posa ke edi yeli yo mwana biso yo kabiso okende tina national mwana botosi oyo alandaka conseil ba parents na ye akoki jamais kokenda la contre ya o ba parents na ye balobi. C'est pourquoi et c'est pour cela nazo confirmer awa na qualité na nga ya directeur ya fondation Ediyeli pe assistant parlementaire na ye honorable na biso to lingaka ba papa milimo ba couronner ye lelo pe akoboya yango te akopostuler na niveau national pe na niveau provincial mais na kolandisaka oyo bongo décision ya parti na ekoloba bosana te kaza nani eli ya MLC pe akozala candidat ya MLC soki MLC ake à la contre mais okene pe à la contre te po atosaka Nzambe principe na biso ezali na Nzambe tokolonga et lokola MLC centralisé Nzambe koyeba pe ke couronnement na ye na niveau national c'est la bénédiction oyo uti pa la batata milimo je crois et Rosala Bongo donc à okene la national à postuler pe na provincial pourquoi pas na municipal partout pour en consolider victoire ya Ngeli.
Akata manef boga. Atika manef boga. Batanga aseka. Bafinga aseka. Na ministre Léopard de la SAP doit soutenir Edi. maboko mpona bino me esalinga mpasi nakoti na sosa na wenza bayaka wana ngai moko nalakisa exemple na bino kati ya mai mpo na koloba keseme projet baosala bayaka eza boye te papa edi alobaka mingi te akilaka na batio eza boye te. Merci mingi. Nzambe apambola bino tozaka na bomoko. Mpe na ngai bino ke hôpital. Na suka sanzo to biso sur hôpital. Oto kolpe na suka ya. Na suka ya. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino abatela bino. Bana ngiko to vivre. Na go senga mo sa role ebele. Soki bino bo tuku babo. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous faites? Merci mingi. Merci. Donc, on se dit que les sous ça relève les sous. Quand on se retrouve belé, quand on se retrouve utile, ça va être. Papa, to sepeli makasi, to sepeli biso to saba fan na ye. Surtout quand il peut attendre à banda qui va comme numéro 1. Aminata ngayo boso mona numéro 1 papa Edi le kapetako. Ah ya makila. Biso na batuto banda ka kombe na biso matete. Nasi papa na souhaité bona papa. Souhaité et papa ya moyo na souhaité pour papa wana ayebinga bien papa oyo c'est ça papa la biso azana ni papa la biso papa social yende hein to pe chance na funa penza ko ye en tout cas ye penza kaka ye vous devez assister la messe si vous devez accompagner papa social papa Edi à autres occasions na l'électeur à accomplir devoir na civique alors nous sommes toujours poussés à la nationale de la fête les gars de la comme national pour l'intérêt de la population de l'électeur naïe parce que nangingi o ezaka enrôlement na ebité na décembre to ezandeni parce que toza na plus de 18 000 hommes bazolanda biso na sima biso tozolanda papa social a bona to mona nanu te non en tout cas eza esengo makasi nayoka kaka ke honorable Edi Yele azana engouement azana population ya makasi na commune ya Ngiringiri pour la première fois nga moko naye ko vivre yango. En tout cas je ne peux que lui féliciter, vraiment il fait du bon boulot et je vois aussi la population qui est derrière lui. On espère que vraiment les années à venir il y aura vraiment un poste important dans ce pays. Vraiment c'est un élément, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment soutenir parce que bah œuvre ya sala na commune ya Ngiringiri en tout cas ezomonana vraiment faut ala ndoki ondima mutu lokola Edi Yele te parce que en tout cas makambo azosala ezomonana na miso ya bato nyonso tozali na besoin tosilisaka makambo oyo esila mais tosengi Nzambe merci parce que tobandeli liboso na église et tosengi su merci beaucoup na bamembre nyonso tu ya fondation Yeli Molangi na bolingo oyo bapesi mpe temps oyo baakorde papa ya biso po tobanda na ntongo ti tokóma ti sikoyo donc paye ya pas de na félicité mingi honorable na biso Edi Yele donc aza papa social donc tosepeli na ye soki ke tamboli ya boye na Congo soki baza mibale tokosufrir te po na ye azokabola na bato bazangi poso akomi na 10 ezala ndenge nini soki lelo basala Nzambe basali choix ya Yeli seke Yeli aza motinda na Nzambe parce que moto mabe azaka choisi te na fulu ya bato moto malamu nde bato baponaka ye Yeli soki bapaster na basango bandimaki koakompagne lelo akende kosenrole parce que bamoni premièrement misala oyo ya asali oyo alakati na peuple
mpe na bato akokisi yango po toyambi yango na esengo mpe na limemia ezali baacte posé par notre leader Edi Yeli Molangi elekelaka bantondement to mpe makanisi ya bato mosusu na début ya campagne oyo ye lelo babengi ye député avant banda akende na on église kosenga volonté ya nzambe mpe elingi kolakisa ke tokomi na suka na oyo baponelaki ye loko alingi lisusu abanda lisusu azongi lisusu na église kosenga lisusu volonté ya nzambe mpona bolamu na ye oyo azalaka nango apréféraki ke atambola nano na makolo atambola nano na fief na ye na commune ya ngerengere pour que asensibiliser bapopulation nyonso oyo nanu bazarole te bayeba comment est-ce que bakoki kose précéder déjà na bacentre d'inscription pour que bazwa bacarte d'électeur na bango. C'est pour cela omonaki totambolaki na ye totamboli ti tokomi na précisément na marché bayaka boremarke ke na marché bayaka toza na problème mo libulu moko esalami wana honorable ye moko azalaki na besoin akoma sur le terrain apalper sur les deux. J'espère que bilili ezali bomoni honorable ye moko akoti na kati ya mai wana pour kolakisa ke simplicité na ye ya bana ngengenge et puis boyoki message na ye apesi alobi 2 semaines prochaines toza déjà kobanda misala population ya ngengeri quartier marché bayaka bozala dessus te la semaine prochaine déjà bozala déjà satisfait na musala oyo honorable molobeli na bino akotia na misala pour que nzela wana ezonga ndenge toyebaki yango.